Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage ndengo zawana yo moko poza kana eni na yo moye bakate kolo yo ina yo. Ah, pasta. Kote musu kolo yo sepeli si yo me kote muso ini yo. Obeteli mutu nzoto na hote yo moko kolo yo ini yo sepeli na yo. Yana makamsu ndoto mana ke o parti puis on va favoriser ye. O sololi. Yo kama kam. Ngana ko ça 2 mois na changer 4 bilamba na sombi. Mais tamusu ya 4 na bosani. Eza un. O sololi koto. Qui va rare. Bolatisi ba yaya. C'est ça. C'est ça. Parce que on ne était pas muke. Moi nan suka zoto. Ça vous comprendre. Yango pe. Comment trop moi na tembo na yo. Olati ba yaya bilambanga okumelinga esengo. Ka ozong sanga na oyaka. C'est ça. D'abord un olinga ba mona ngate soko olinga fo bombanga nanda. Nanda ba ngo chaba mona si na singa ba tu famille. Yoka pour. Ena makasi. Yoka ba en. Bolugara eni ribanda na eni nanzoto. Tozo na eni. En nanzoto. Yoka makam. Eni musu se sawana. Ah eni. Oba eni te. Yoka eni Capage. Ezana makamususu yo moko kolo yo ozweli yo mbongo. Pose eloko moko dépense makambo etali $10 na nzoto boy, mais mutu muso alobika pa pese $30. Makasi. Et ça déjà un. Tikala koyeba. Et lamba na kolia de base ya mutu ya vie. Amen. Bango de bazaka na partout. Soko zate lamba po base musu ba banka tolo telemba mo weyi te. Solo. Mais pour makambo etali mutu kanda kutu ba kozongomba mbango. TV kiti tu ba welela. Ngana leka na cimetière ya kimokote batonga na bumbu kote ngiringi. Kala nazo kata na ketande onali kwa lokoso. Makolo nakota na kuta na cimetière bise kwa munduki. Garçon mo kazoli akwa malikola to monenga afana kina tolo poela cholo kolobwenga katie bembese et c'est kui. Yo belela. Ba chane pona ngete ma koleka mbo mukongo. Suki be tema ko makabu chiriri. Yanga moko liwa e mama. Yo kima ya kozonga maru na iko taki na zokai ba pota ko beta mabaku sana eba makamingo zole la lelo yo angani te makambo negija ozana poto omona makamusu fwen ndeni makbano te mutu moko azwa yo en charge na kisasa amen akufa ochola c'est ça ozwa obeta e kara e bembele tika na cimetière telenga na bimazo bana miso bani ya baninga soit tala kayo ki ozwa o reconnaître ka ete na motemo la kesa kinyo o kama te soko fande teme ko na motemo moi ni somo fande ngana kufela na nyo azala ka seka zo la soke yako tala ta faire pamba yaka mama na soke ndeko beba bako kata biso bateke ngo mapangu e bembe bataka suivi te comme makambo zoba yaka osa biso ta suivi ya tango beti sone seka tucho na motema OK so batongi baswaka mbebo Mathéo nana koyoka. C'est ça. Basio na mbebo, za na États-Unis à Londres. Soko betika li solo mo ya kala seka sio na mbebo. Batongi na tombo. Pour nous ça na suivi te. Yo na mama ko tiriki. Maman so ko faire mes crédits na tata moi si et ça ka danger. Ko le muke na anglais te. A tu non de benga bataki sasa. Baza lo kose mi betalinga te. Boza senga to bokende bo somba tombo betala nyama mais comme ndenge ni. Ata ba ko kosa soko ba ke ba kati matiti lo kumezo ezo ya kusoka benga mani ba ya kipe. Na isa kibino batebele pe batuna kinga ndenge ni bio herbe cacao to se procurer nango wapi to pesa kibino ba adresse même na Londres to kota ki to pesa kibino ba adresse ya maman Angélique en tout cas nzambe apambola mutu nyonso yo abenga kapé asomba produit na biso eza très avantageux au rein eza pena produit moko miraculeuse et sokolaka o ba ebisio ba mot de tête intense ezosila te et silisaka oh tension pour notre mission de travail trop air moi et comment après bouger village et ko stabiliser yo tension kitoko ngamoko nazali kobai na salle la rango na salle on a poto et sunginga na tikali ata ko merakisité oh tension matin qui tient et l'autre côté on ko nazo ça pasta boni na lobi na yo effort à guerre kolo nango aibisi biso tolo ba boy OK ce qui to lobi c'est que to une application confirmée makasi vous comprenez yango penza
chaque carton oyo soko so besoin de avantage ko bikisa amen yana makambo ça faut que l'hôpital mais là na loko batindi yo c'est ça le bi makamba ba rein awa témoignage na ngweza to bwa ko le bébé to ça va ko sera bien na TVT peka to yaka na makambo eza sir oza na likambo confiance ata lango lo bakande ndenge amo amonia sans langage te likambo lo kuta ba mandela deux fois te pas muto na mto ko pesa suba photo baki bote zaki boye nazo bano polila bio herbe yango c'est ça ba rein dada kimobali po mingi balingi osangisa nzoto mais décadence okotaka kimundela comprimé mingi te mama ekopesa avantage mais bou so ekati okwe biloko solo yango naturel nazo zango lokande to tongola kana bomwana we bomba so to zalelo boy to bela te poko kwa zala ka besa so makasi kisa ba bio herbe so kwa kokwa la muki apesi kisi te niveau na mona na nzoto oza na ba 20 ans okosi so 40 ans nzonga nde bio herbe yango mais pasteur omoni carton na sikandeni eza ngai lo mo eza lo mo mais ba changer couleur mais omoni et là comme alamu ba évoluer on ka pekindi capable toza on ko sunga OK tozo sunga ST traboy 1.5 vraiment soko sombi 10 100 nzambe pas pour musa mona pa ka bazo kapa pas si somba kasi ebikisa non yo moko to aider pe Congo na bitumba asali bien penza mama bato aboyende bato balingi mboka Capage TV. Capage TV. Capage TV. Bon, tu as sur la Capage Télévision. En tout cas, merci d'avoir Obazolanda Bisso, Boza, de part et d'autres. Merci. Nzambe apambola bino to kutani lisusu to kumela te a tozana 20 ou 30 minutes ya matea na pasta yo akote ya biso en tout cas masolone César Carré lokola nzambe azopesa kimia pe santé malamu nzamba batela biso ka continuer na kobatela ndenge pasteur ba santé eleki nyonso na elengi pasteur boni to Dieu bon balubi musala eleka na maluba nebele toujours bon era misala mususu maluba ndeleka musala tika bon yana maluba musele ki misala nebele misala ki malo patron simba raté na koloba nene bonge bimba pesi rezo ngama nde asaka mingi ko ba mukesi note ba kobengana foyeba Besko ba na maloba bakena na mbongo ebele ko likamutana maki makasi sozo ko yango on mena makamsu fol ko yeba na tout to koloba faut yeba que tout est calculé amen vie est à centre so ngolo ba likambu saka carré amen ko misaka likambu ngolo ba libanda te OK ko tsaka likambu na 4 lo kwa 4 ya cage ça na tricherie te bakangeli binoti moko kolemba moko abimi OK vérité tikala boy amen yokanga très bien non landa babetela oni no yeba nini tiaka ngo na cage amen oya ko betelo masolo yoka ye bien me kotse ngo na cage amen kozala kana raison ya kopesa mutu wana matoi te na makamba lobi amen yokanga très bien non landa kozala ka pete ke oyo yokindo kweseli mutu wana mbeba sa otuna likambo mutalobaka vérité soki boboko yoka po bo sous-estima ye soki boke ko timbela ngo na suka te bo pesa rezo ko si ko seka akote na pool B ezara bongo libe la tili wana yango wana penza nazo belo clair yango wana Capage ezana batu batika famille bakenda aboya ko bimisa mabe ya famille mais alinga suko zana pembe na famille na ite ebele bo bimisa ye mabe bo tuna ezaka penza nini moi ça zo tuna nini bana papa pourquoi famille te so bokende fait ngana ko ya te yango apexi bana te na mwasi pesa famille na nga mais ngana ko kendera te po te era pays confiance ba yo ka ba boya ki papa chipo ka kamatu yango pena omwani mukilo berereza ebele makasi oto tikala ko sous-estimer nzoke pesa mutu deka amen kokote la kapé mbongo eleka te yakane na mbongo pesa solution na place ba tu côté semi balé esuki ezana muso ça si fait pas CP la pesa mbongo a fêté ezana ça na posa mbongo pas que no sali kambama ya mawa yokanga bisengo na mabe eloko moko OK même pasta mabe abima na bisengo ti tika boy e bakate ça a toujours été parce que mabe à côté ya mabe ayaka na sima n OK
Ok. Soki likambana kokita koti motema mabe nde peka haine. Or haine à côté motema mabe ezaka sous plus pire et bomisaka teme et comme ça muto kwa ndoki. Yango penza. Haine à côté mbongo nde chaka muto tele moninga poison. Yoka ba haine. Ba sorti kili. Haine mi balé famille. Surtout kuna. Oyo ntimba, oyo duzi. Mbona nampia yango penza. Kankuna na mbui. Yoka makambeza. Kaina Abel. Shako na omba. Yoka makambe oloba. Siko yo za na eni nini? C'est ça. On a un nini. Un à côté de Jésus. Oh, Jida teka kaizaki eni nini? On a eni naître. Ana choité. Eni naisa ka naître zanga lipasa. E bima yango moko pe teka mutu moko. Yoka likambo. Yango penza. Eni naître. Eni naître. Moi na suka yako komituna na saki be pona nini trop tard palo ngola netre yemo kamike na place kufunda soko sali mutu mabe ko za résultat mabe na bongo se oseka maintenant ko sala ene saki na mbanda te bimine netre e ko zongele mo ko retour pourquoi saki boy ami jembi ka famo na Jésus na suka o solo liko kama kamtezo kenda cours simple makasi o solo li papa baza seka watala bolanda ka boyoka makasi kapasi ndengo zawana yo moko poza kana eni na yo moyeba kate kolo yo ina yo pastor kote musu kolo yo sepeli si yo me kote muso ini yo obeteli mutu nzoto na hote yo moko kolo yo ini yo sepeli na yo yana makamtu ndoto mana ke o parti puis on va favoriser ye o solo li yo kama kam ya pete ngana ko ça 2 mois na changer 4 bilamba na sombi mais tamsu ya 4 na bosani eza un o solo ni koto to ki va mora o solo ni ko eza un contre yo moko asiriki bolatisi ba yaya mongale c'est ça ça ne peut munene te ka muke mwana nsuka nzoto soko zo comprendre yango pe ma trop mona tembo na yo olati ba yaya bilambanga okumelinga esenga kako zong sanga na oyaka c'est ça d'abord un olinga ba mona ngate soko so olinga fo bomba ngana nda bani ko chaba mona si na singa pour tout famille yoka pour na ina mananga kala na ina mapam yoka bakuro nana kokoka makambo to technologie moko simple comment que yo moko po inaka yo to lo biso wala li te somba boy likambo etali fete okola tali pota mokolo moko osesaki po misela wananga o etambusa ko partout ko zana mutu te po somba kaka te te cher la ça tricot te or tricot mo soko aussi bando bombo na quartier ko tambla na makama mike mais o sepelo bimisa mbongo na liputo ko lata mbala moko po bopona na famille on dit mo se sacrifier lango wa ko za mo paye ko taloka mbamba ka libela avola te soko mone et raisonner makama tanga mo somba cher vraiment abimi loreya ko le kabo bazaka na ndako unité ena makasi yokaba boluka eni ribanda na eni na nzoto tozaka eni na nzoto yoka makama eni mususu eza wana eni oba eni te yoka eni kapage eza na makambo susu yo moko kolo yo ozweli yo mbongo po se eloko moko dépense makambo etali $10 na nzoto boy mais mutu musu alobika par pese $30 makasi eza déjà eni fungoli nga mémoire ko atambolaki na yo c'est ça tozweli biso mpo na intérêt na biso pimelinga okepesa mutu okekabela mutu mosusu 30 mais kono babai kaka 10 molobi c'est trop cher yoka makambo oke osombeli okabeli ye 30 oyo amoneli mpasi te nzoto mosusu oke favorize yango koleka biso totambwe na tonyokwami mpo ozongisa biso esengo ata kecha pamba to eloko moka kolia shawarma tofanda mpe na place basantiri ke moi atambolaka efuti lipa opimeli biso olingi kaka tokenda kodefame totambwi biso topesi yo mbongo bakolala na yo bien te okolala beba na ntongo fièvre okodépense na kisi loko boyi na lipa yoka makambo cours simple okodépense ekomelanga ko comment on a qui bien attend tingue kanga o barko be mutu net vertige ko sa ko sanje ye na lagi ni na butu bali singa na ndoto te libuma ekendeki muchopo makolo mutu réunion to kotele mbongo apimeli biso esengo kabeli ba voisin
toi attaque ntui maman yoka kuro o solo likoto ah taza kundaka lelo en na libanda na ode en na yo moko affaire en na yo moko omoni manette poso mbo cher manette ele kelenge tikali pamba mapesa ki mbongo usambusi miso c'est ça kama kama ah osombela nzoto chemise na chaka kate mutware kame pone sengo nga manette opimeliye ok sombela keti makolo na ko beti ko la tambola ko sombele seti keti manette ko tia fiero hotel makata mukio seka po misa za valeur ke na tambo sa ko kota ko pesa nga pesa ngona la tamana mona lokumu oboyi yo kaba kura okuru mabe très simple pa ko yo kabando kanga ba mama loboko na simbi sela ko biloko bimema mema o memisa ngani na boya okenda ko teka nzo zambongo ata manzaka pambo katanga to kataka na minu n la tanga ta montre ngwi soko la di montre ko langa yo ekufe zanga pi loboko zo kama c'est même lundi dimanche na pesi mbongo pona ko tela nga montre ka kama pona ko ka demande ba 50 ofele yo kama kambu zoto na moko n basaga réunion bakoma malema me toko ku fabri brisque olingi biso te meto yele kyo esengo okama ku esalamaka mama esalamaka bazo landawa bazo compagnie penda tout très bien okama kambwawa kolia oyo odi ko réduire nzoto kwa mozangi moyen tika iloko ngate nazo peso makambo yo soko yoki pour sérieux ya vie amen soki yo na yo olingi yo te mazo peso sengo c'est ça donc o memanzo to ne sengo suni c'est ça so zo comprendre amen tikala koyeba et lamba na kolia de base ya mutu ya vie amen bango de bazaka na partout soko zate lamba po bazo misu ba banka to telemba mo weyi te solo mais pour makambe tali mutu kanda kutu ba kozongomba mbango tv kiti tu ba welela yango parce que biloko ezaka moko papa to tshaka ngo kate mais yango de sara nzoto sko aboma kanzoto papa so bomengo so moni mutu azio zo pime na nzoto ko liana ko lata sana attention ou bien bikila ki se pese bika kaka ko bouger te suka po yoka amen oyebi ezana bato bakenda ko lukia nzoto bomengo na ndenga mabe po mutakanta soka zi bomengo eko pesa esengo na kimia ndenga kansaka sala soko ke bikila nega peksa ka bisengo ngwelanda bato ko ndo tsunga soko yebi bikila nega zakate eko peksa sunga ba o ke ngulke bango kisi oko bana pena famille na biso pasi mama pasi baleki nanga famille to zakate na moika na se sacrifier pona sunga ba bango tango ko de sacrifier bien o peso makamutu mbongo ye pona biroga te mbongo ko pesa bandi kono te kabaka libanda sala staff ko to ko kemba mono prêtre mais maman ke akemba au quand on la fête zo kabila ba camarade ba 50 ba 5000 ba 10000 ba 5000 ba 3000 dollars mo remarquer ba yo propre kazela ndeko zo kama comme zo kabila 1000 dollars ba kino sala fête ndeko no propre pena ndeko papa mama la leki nan posele li kamo na université 5 à 2000 dollars kaka mais pona ko pensa 10 000 dollars pembeni champion yanga nité soko tele boko ine pam ando betro ba pete ke ba baby singa yango na komi be pi boko ke somo ando ko so se vino kama kama mikemge zela ma bia ma pa staff ya baby te bikilande comme Singapour mama ebe ba zakana so sunga Congo bikilande tire bango frein makasi so comprendre ebele ona loba so yokila yango moni Kapash tozaka ni contre amen tozole belaka ke kokisela yo esengo motema ko pesa kimia amen ko bilaka vina makanisite mbongo ata ye ebele akolika makanisi na mulaite amen oyo kende komona na mbongo ndiko puisa makanisi mulai bomengo ninyo kozwa o esiko koma to lota mais so okene sika moko tali makanisi eye to koma kine Egypte o to mona ke baxi 1 plus so comprendre amen na maka na loba ko kende kuna na kozonga ne pali kango pesi biso lorea e baxi so ndema mayele moko so mutatu to pesa explication so ka boya afandi mususu pa bimate na makamsa ko loba ya Congo ça peut kilo makasi so comprendre po eba que tout est vanité que na cimetière to momo to ko mona o voyage te kana ko te mukana cimetière Gombe na kamwe na kene mupanzi ti ko tande moto ndo tala bana mwependa vena biso cerveau singanje parce que ba kungena mupanzi ko tamira golf na taki be capable de regretter o so yemo la mkia tala bi pour ko salinga boy vraiment tout est vanité utaboya ki salita lula propre ko sapena ko sapé mais so ko tali makambela la tombo ata marbre te mukina bi ko chola
tantôt bata bomela nzoto tikela bomengo babeta eka kara on est babonga ti lelo mukili kapashi na ba no makambo so yokinga sima soko zate préparaka soki na zate kopia ka confiance na sima lio note bomemo bien lokola ka bembezanga bomemité ba komemo oyo ko kanisa baselo na matanga na oyo tiki ko za bongo te impossible ko makambo d'abord moi iba boaka bon na nazolo bela yo soko yokinga ngana taka batutukaka na sexa kabino mais na suka boza bajida bazali Soso kolela. Famille ozo mona oyo. Ah, elelisa soso nyonso. Okokamwa. Ezana ebele lo bazana cimetière. Même Pierre tombal na eba chate. Mais biloko atika po bateka moko bachaka kaka. Mais batika ko fife nango. Mungu va kufa tongi flat. Vraiment. Abondo ta sombi eloko moko be mutuka jipitu. Au moins na kati lo pango na be 5000 fanda. Ote ba kunde ba négligea toko ya tile lelo. Abima normal na batosu basaka vite. Yekuta se sacrifier bonga soko makamba sala. Otali kutu bandeko musuba ko kunda pembe na abonga kite sisa ko sana bandeko ndenga kende ba ko sele père tombalo ndire prêtre mais o aza penda prêtre alala wa wo moite soko talo ko le kobite o mobola yoka komo na yaka na famille makamba zo sala mutatiki yango ye osolo liko kapash alubana pe mutu atiki makambu mbele makomi poto yana bato basala cimetière balala makasi ba onde basaki bakuma bato soko zanga bien bazwa oui ba wanga na ba wei makasi bakosaka kolela muke na fenêtre jamais kotinda ta 5 dollars bakino tia fleur vraiment mama bota yo propre kufa surtout ça c'est pelaka na oya bosa na tomba papa to ya mama nakendara ezana ebele kapashi ezana ife makasi oya yaka na mukili otimbisanga te balalisi na cimetière tuna katata kipakate mais bisika zazo sala ba fête ni ba fier kali kamuke na kufela papa na kufela mama akima misa kitimu keso boke maye ya kufela kendo tele moko na kati motema mama wesi esila kendo tala pasi bakunda muto so betela to soko talo bakazana mwana to ndire liboma tekoto solo li penza na biso po solo li tango bakenda kokata matiti ya bawei ozomana ke bibembe eseka kana sima tika boye renyo za kunati yo ba yakite ba yakite atire di mama liboka boye na sel maliwa tala pe baso bomoni yo des choses sans suivi ba yakite tabana na wana otikaka wana ko talola ndengeni ça des sans suivi. C'est ça. Ngamate. Musala punda. Tala baninga bakati matiti. Oya yotikala ka bongo kifunda. Kutu bazoka no bakata pembe yako tiro ndire bemba liboma ezanga suivi. Mais tala bana na ndenga tika bango awa. Tilo lo bazoli. Kapash. Ezana mapamboli musoko zwango kaka na ndengo ngana sina kento. Ngana ke osimi na kenda. Na wana tali ngabite loko bolongo obolongo ape oyo. Amen. Na yebi ete. Bazuka pau poko na maki nzete linge ebotama batu bakamwe ontende konanga ntende konanga za pembeni bo za voisin natali kaka te bo pikola kwa ba pikola bo benda pe wala bakantsenga mbongo nyonso ma na ibate tilelo kapash ekosanga nini ekosala nini okotela mutongo tokala muko tali mutu bokamwe vraiment moni kapashi soko za na vie vivaka na ozomona lobi na oyo koyana oyo lekaka amen ko nigishaka oyo akenda vante oyebite makamba salaka on ba koseka mko na fulu te osolo likoto ya moni makamba mususu yana ba prière mususu salaka ko yaka na lipamboli te atamuke boyebi ko négliger ba wei makasi na zolo ba polele mo wei ozomona mama le kitata mwasi oyebite soki mama salaka ngape selo rapport osaka no komi lo mutu tante osaka makamba mabe mama na bwaka ko mtembaka yo ye leki ya mama ndazako aboko akomisa osomi bando komaki na 10 mama ko récupérer pa moni sono okay o wanga na malamu na iso ko tala kutocholaka amen o nani yo watanga zo tala zo seka lelo komi mama loko le bi français otangi mone pamba na kikuku njoko fanda na bomwana kuna na négligence batondi kisasa ana loba bako ina mateyo ba ina mateyo baba nga okumisa akundoli nini ya uti wapi biloko na ke kunde la bi mamba cimetière osololi nazolo bela yo biloko toza pas biloko miloko makamalo funga yango mo nazolo bela yo ngana kende ko tala tala umependa ke mutu de nini ngo kweya mutu nango ekweya tali penza bwe bande konanga bite bocha croix oh ya sika bozo kombo za ikala ta bache sima e ko changer kana ri kapash we makamto lo bawa omoni pourquoi la Bible kolomo ki la boye bimba Moïse satazwango quand même les Bible belé
ça on comprend comme nalo ka place ba kundi mutu ça très suspect. OK. Ça na misère etika la wana. OK. Donc ba pekisa bibembe kunda mana ba ndako. Au sombo somba te olanda baninga cimetière. Côté ba kundi mutu peke ndiso ndiri miracle komi wana. Si ngana leka na cimetière ya ki côté batonga na bumbu côté ngiringi kala nazo kata na ketande onali kwa lokoso. Makolo na kota na kuta na cimetière bise kwa munduki. Garçon mo kazoli akwa malikola to monenga afana kina tolo poela cholo kolobwenga katie bembese et c'est kui yo belela ba cha de pona ngete ma ko le kambo mu kongo suki be tema ko ma kabuchiri wanga moko liwa e mama yo kima ya kozonga ma na ko taki na zokai ba pota ko beta mabaku sana eba tellement souci à somme les gars qui ne sont pas tout en wapi ko banga na emotion yena mutu ndoto como ki mapamba yango na zoki yo ka mutu na OK wa yo mo te wana gaba garçon mo baliaka na cimetière on est bembe habité to ke nonga oh j'attends o banga to komi toi de toujours avec nataka j'aime so so sekanga après tu okimini parce que place à faut mona ba tomber ça ba sema kwa katikati ya ndako avant de faire na carte on dirait cheye bafanda na kwa tumba baninga ikuta na kati kwa mama na yo ko tumela eza mabe mete ma solo mona ki na cité pour ça lo ba chance ya bafanda bongo ba mwana ya salanga pasi na kamwana tokata simet nde nazo bana makambo serie mais nyango na loba bibembe eyokaka sisi leo kaka bokeba na makambo te oloba olobi peza mama makambo mingi ozolela lelo yoangani te makambo negija oza na poto omona makambo su fwen ndeni makbano te mutu moko azwa yo en charge na kisasa akufa ochola ozwa obeta ekara ebembele tika na cimetière telenga na bimazo bana miso bani ya baninga swatala kayo ki ozwa o reconnaître ka ete na motemo la kesha kinyo nyos o kama te soko fande teme ko na motemo moi ni somo fande ngana kufela na nyosala ka seka zo l'action ke yako tala nga ta faire pamba yaka mama na soki ndeko beba bako kata biso bateke ngo mapangu ebembe bataka suivi comme makambo zoba ya ka osa biso ta suivi ya tango beti lisone seka tucho na motema OK so ba tongi ba swaka mbebo Mathéo nana koyoka c'est ça basio na mbebo za na États-Unis à Londres soko betika lisala mo ya kala seka sio na mbebo batongi na tombo pour na saka na suivi te yo na mama ko tiriki maman soko faire mercredi na tata moi si ezaka danger ko le mukena na anglais te atu nyonde benga bataki sasa baza lokose mi betalinga te boza 50 bokende boso batombo botala nyama mais comme ndenge ni ata bakokosa soko bakeba kati matiti lokumezo ezo ya kusoke baninga mani bayaki pe mama tolo baka polele weza mukiri kotika tana komite ya ilongia pa kulutu ndenga zalaka kufa ilongia mama leki yango mama leki bobwaka wapi poki sasa baka et ba pesa ke bembenye so valeur ka soko akufi mais après zana vie ngana bi ba ya modoko ba kemba ba ya ba benga modogo ba ya micho po ba komba kandeza kirele si ma ba Jean ba Thomas ya Michaud, ya Pi Roger, ya Jean Robert. Ne ba kombo isaka mo. Na bisayo ba kombo pende kangama kwa famille. Soko ziango ko wume ato za pia. Makasi ya John. Ba kombo moko ateke matanga ay kotizaka te. Et kotizaka te me la ka trop. Makasi. Et bim saka bitumba na ba feti ba kombo wana. Et yaka na cadeau te me chaka feti de désordre. Ba ya Philbert, ya Thomas, ya Mathieu. Ba ya Mathieu, ya Baudouin. Ba kombo. Ya Félicien. Félicien goûte un peu bien. Ça dit Félicien et ça comment on dirait ba sangisi. Moi si na mobile PC intero. Président ba si comme Félicien. Mobile Féli. Maintenant quand on va ya Robert. Philbert. Ya Philbert. Ya Baudouin. Baudouin. Philbert. Jean. Écoute ba benga sou jaté za. Ya za. Ya Séraphin. Ba kombo wana. Ce ko taba si ko ba ya Moseka. Mama ya Marie-Jeanne. Di kambute. Ba ngba mata pa na mi. Akotika fufu na ete ba pa ba bitumba ba fazer suki wapi ba ya Moseka. Ya mi José. Oko ba kombo wana. Ona ebisa yo ba ya Marie-Jeanne. Ba ya Jeanne. Ya Jeanne. Tika matata.
makasi mama o même le kondo ba kombo wana nde o penda doki ya masekite ba kombo yesi mais un peu faible ba kombo ko soki tabita gardien église Cynthia ba kombo galelo ba kombo ya C o comprendre ba kombo ko neti moi ba Patrick ba Joseph et ça ba kombo bénédiction ba kombo Joseph mingi soka pouvoir je te dis ceux qui Joseph ceux qui général était président ba Joseph et ça ba kombo kata ate bongi to mona ka bongi na famille asaka na mote makata makamba famille bi marasage bozela ya Joseph ba ka mingi makolo bébé bakate pour ebi ko protéger kombo na ita tambo makolo pangusaka mingi papier mouchoir na bi des on comprend non le bela yo kombo wana et respect ate zangi proclamation et zonga na propre donc on tega makolo nga fandi c'est que donc ça peut pourquoi ko zo poste ba comme tega ndako kufa ba ya Joseph makasi donc ça comprendre ba ya désiré moi ba désiré ba komuka ça na moi on dirait ça comme et si ka papa mbaté il ga ko seka et bon ba likambute ba ya désiré on se comprendre makaptala makaptombe tamina masebe yango soko oyoki ya bienvenue on va comment toke nango yango ba bienvenue et ba komoko ya ezaka un peu normal comment c'est qui bienvenue et ça la ka et lukaka ba komoko c'est un peu modération mais ça va comme ça oyoki Mobile naina. Oh, yaza. Siki. Yaza. Mobile naina, yaza Robert. Za Robert. Comme déjà, regardez ma tata. Et soigne sa trop et tika mboka biloko ra. Et tomboka trop et réclamera biloko comme wey. Surtout ça. Ba kombo wana. Surtout ça. Et si kale nyok et cotisation c'est bimia et ko tomboka. Ya cliquer ka cercle ya pesi mbongo te. Trop kundé na après-midi. So. Ma carte ma kam c'est na yana na après-midi. Ya na cotisation dit c'est rien. Elle va so cotiser abata un peu baninga na si madame. Ako sana sucia matanga na mulanga chembre pembe. Yo ebi bango penza. Tanga yo ki senti ale ba cotiser sidi oyo ndo quand bimi ale. Aya ka sima. Ako le mse loko ama wanza kande kuitele mbisi lo ngipe ko China. Yo kama kamezana ba yaya wana. Moyen. Ba tondi na ba famille. Ba tondi Kishasa. Ba zaka so mo weka kati moto ba ba kende hôpital te ba kende kotanda ndaku. To ni. Kanga oyo zinga ngazo kosa so ba sokoli biloko te botuto kosila te nzo ngale pate nango chez ye aya nazo lobela yo batondi Kishasa so comprendre nga merci et puis bazaka so mo ya kufinde ba wanga na kabana na minute vie oya yo kia yo nzama pambola bino Ah, dans la galerie. La galerie. Côté à Planète J. Donc, quand on a ce côté au Planète J, où il a dit galerie, car il a dans la carte. Parce que la biso ba mama on a bino la jeune c'est pas pourquoi ça au penza ya ba chaîne plus makasi parce que la livraison à domicile Kika makasi dans une ba chemise nio sera ezali au niveau bala au bengi kaka bayeli kala sapatu ya basi ba kala ba na semaine aux autres musala qui peut ça simba simba non parce que vous super non ils ont la simba non so kala ba binga ni wana biso o santa oui oh là là oh ça pas ça la fait oh mix non comment c'est on y a pas la chaleur surtout sur le service on se wana dimanche aux amours on va couper au resto de la semaine et là mais il faut bien manger tout quoi il faut bien manger tout makasi ok mais on doit ils ont là qui veste oh tu dans la galerie bonne chance
En face, il y a Supermarché Galaxy, boulevard du 30 juin, avenue Équateur, Planète J Pembeni, galerie Oeza, juste après Planète J. Nakati, on a un modèle boutique Tozaï. Il faut la R. 10h à 18h. 10h à 18h. Ça, la plus belle livraison. Livraison à domicile, de $5. Ok. Ma parfait, ça. Il y a qualité, nyonso. Donc, awa. Nyonso balobi o balataka eza. Nyonso. Bandana single, pantalon, jean, polo, veste, chaussures, ketch, pantoga ya basi mi na ba condition tout. Soko ki maka bambang, ba biloko na bino awa eza. Biloko ma computer ba te mi balo ba libera mi ko lata couper. Obo kenda ba dimanche ba sele, ba ketch na bino eza. Obo kenda na ba wapi. Tolobi tous les qualités eza. Na ba tennis, ba saper, ba nan, tout boya honorable, c'est tout bino. Boya. Mio se déjà disponible. La bientôt fort, on n'a pas de yangai. Vraiment, on a plus capable yaye. Souka. Boyo. Tala kaka. Le bon mimo na tunga, so indeni. Biso to lia kana biso mbo. So, ete biso to lia. Maman, so que mon ami lia. Toujours récupérer ba retard, mais ça pia ko to tikaka. Maman, na bona ke na nyonga muki. Nina samba ngambo kona banji na bomu kileko ta conflit. Eko ma okeli fero pona pantalo. Sabo makambo. Ça tout. Mon nyosiza. Boya, tout beaucoup luka awisa. Parfait vibrant oyo na métier ngo kaka. Kaka na bi oyo kaka, oyo ba jeune fille oyo. Journée mobimba ti lobi. Zomon. Biso yetu kotia. Est-ce que ça na boka papa? Na RDC. Biso yetu sombi a. Makasi. Yo pe ko somba boba ko fenenga na famille. Moyen. Nyoso ka ko bang. Ozana mbonga bolata be monika tombola ba triko kitalo ka libaya. Ba chérie ba ba père Rosa. Nyoso eza ota. Tala. Bino ba honorable. Maman, bino ba ta français. Yo mta français ni je reconnais tala. Bah les états français n'ont pas que n'a pas papa na tricot. Là tu chemise oyo. Ba ko neme o so posti. C'est dit au moment mumela. Yango ya. O to ba gite bien emballé na casse. Ta kaba ja fin parfait. Oui en tout cas, biso na kata boya. Numéro ba cheli bino na bo benga. Awa ba prier. Biso to découvrir ba place so ko landi na c'est. Et c'est la trottette, c'est qui m'a dit bon, on va te béler un peu prima. Et Mati. Elle va te dire, on va commencer pour profiter. Là, on va te dire. Là, il dit que ça va 100. Il va te dire 35. Quand il va réguler. Mais ton moment, on te dit, moninga ou qui joue. Oh, il va en compagnie. C'est ça. Donc, il va être moninga, il va être propre. Bah, non, non, mais comme ça, il y a assez. Mais man, c'est ton côté, va nommer les. Moyen. Oui, maintenant, avec. Même c'est ok. Capage TV. Capage TV. Capage TV.